Yo la famille gauloise, Gaulois gladiator. Coup de chapeau, merci à notre déesse de la musique congolaise, Sarah Lula, la seule chanteuse congolaise qu'elle soutient Ferregola à 100%. Elle organise des concerts, des showcases chaque jour pour mobiliser les gens à acheter les concerts, les billets des concerts de Ferregola. Sarah Lula, vous avez notre soutien, nous les Gaulois, les gladiators. Nous t'aimons. Et nous les Gauloises, nous t'aimons. En tout cas, coup de chapeau à toi, Yaya. On va te soutenir, on va suivre aussi tes vidéos. La déesse, la Gauloise qui sait chanter, la Gauloise qui maîtrise les kunga, c'est-à-dire maîtriser chanter. C'est elle, Sarah Lula. Ndole Nabiso, cette publication de Facebook, l'artiste Sarah Lula soutient totalement les concerts de son grand frère Ferregola, les padres au stade de Marty, des billets, l'artiste Sarah Lula, en tout cas, récompense à Boé. Concert VIP normalement a été acheté hier lors de ce concert. Sarah Lula teki si ba billet à VIP. Il y a $100 teki si au delà 1000 billets à VIP. En tout cas, coup de chapeau à toi, madame Sarah Lula. So biso to zalaki boy to se mobiliser pour la musique na biso. En tout cas, ça lengi moto yoka. Sarah Lula, grand bisou à toi. Sur tout le monde a le voyou, talent, VIP, VIP, Sarah Lula la chanteuse à VIP, mobilisé Congo, mobilisé Kin, concert, showcase, tala grandeur, tant que tout le monde fait régulièrement, ce n'est pas n'importe qui de la musique congolaise, bon dit ma abisoté. Et si que félicitations à toi, madame, la déesse de la musique, Sarah Lula. Tu es bien mon colonne, tu es bien na yo longo bizorbi. Ukoza na podium, bisope to uzana mpanzi to zobina na yo. Sarah Lula, Mose kitoko boye. Ya boye bazwi wapi? Sarah Lula na biso bagolwa. Yaya Sarah Lula na biso. La déesse Sarah Lula na biso. Yaya Sarah Lula na biso. Waneza ba Sarah Lula na biso. Waneza Sarah Lula ya biso bagolwa. Waneza ya biso ineki ya biso. La conganisation ne salema le 24 juin. La conganisation, c'est-à-dire to conganiser Congo, to conganiser des martyrs. PDS na biso ko Sarah Lula. Ako yembe la biso ko pidi la biso ba bizorbi. Yanga bor, yanga sauce, sala sauce. Toko binango, ya fere, toko binango, na fere, na Sarah Lula. Toko binango, na rebo, toko binango, na fabro, toko binango, na pombanias, to binango na ba pombanias, ba déplique, ba fabro, to binango na ba markaouz, kuna markaouz edamba, ba ugor lubaz, ba fils ya kelele, ba kozala wana. Ba yada dangu abana. Il est notre yoka, ba govle boulwa, ba fisto frappe, yoka bilingo to yoka wana, ba trisi ileza, biro mubimbe kozala wana, o biro mal entouré, artiste le mal entouré, mais table wa usala, beka, osombi biye ba pesio bira pambo meli, eza makamana bino ba ongate, sombi biye ba pesio biro meli, ya bango zera osombi onga 100 francs, ba pesio biye mi bale, ya biso eza osombi biye 3000 francs, ba pesio cadeau à bière. Quelle différence? Sombi ba pesio kozana ba producteur, kozana ba sponsor oyo babi ko soutenir yo. Merci Ferregola les padres, moto yambo, moto bandali boso.